République démocratique du Congo, mboka na nzambe mboka nelaka. Ata kobanguna ya mboka bazali koluka kobundisa biso bipai na bipai. Kasi nzambe oyo akela République démocratique du Congo pe asala biso tozala ba Congolais akotika biso te. Côté moko bayi politique bali koluka solution. Côté moko pe bayi losambo banganga ya nzambe bazali kolimba te pona bokutani ya losambo pona koluka solution na mayematali République démocratique du Congo. Talatina wana bokutani oyo esalamaki ya ba confession religieuse nyonso ya République démocratique du Congo awa na esplanade ya palais du peuple le 31 mai oyo bande kotika na bisabino ezalaki ya kobukana. Église du réveil du Congo toujours na pointe ndenge kaka ezalaka bango nde basembelaki masolo kote moko bande ko na biso ya kimbangiste bayaki bande ko na biso pe ya liloba bazangaki te. Côté mususu neti kaka ezalaka bandeko na biso pe musulman bazalaki wana batata ba mama losambo emataki likolo epai na nzambe to koliki ete nzambe ayokaki losambo oyo na ndenge ya bokutani pamba te kofandisa bato na moi boye mpona koluka elongi na nzambe bongo nzamba boya kotalisa bino elongi na ye wana ekomi likambo mosusu ya esengo ezalaki wana ya komona basali ya nzambe ya ndenge na ndenge na moma ya louange. Tomona kinde kona biso José Nzita yepe azalaki wana bongo offrande esimba maki epai na mama Emi Kutino yende atambwisaki masolo ya offrande bongo na kati na milulu oyo yemoko archevêque l'évêque principal oyo asimbi masolo ya église du réveil du Congo papa na biso Ejibaya Mampia les secouristes ndenge kaka boyebeli yango lingomba oyo ezana rigini asimbaki masolo pona kotalisa ndenge nini oyo politiki ya Congo ezokokende pe ndenge nini losambo ezali kokende apesaki bana na nzambe liki apona koyebisa bango ete totyaka ka confiance epai na nzambe nzambe akoyeba kotika République démocratique du Congo tie. Je lance un appel à tous ceux qui ont emprunté la voie de la rébellion, le chemin de la guerre comme mode de vie pour tuer ses frères, nos frères et nos sœurs et chercher à humilier notre pays. L'appel est lancé de pouvoir se repentir. Se repentir pour travailler en faveur de la cohésion nationale autour des institutions démocratiquement établies. Car tous les Congolais réunis à Sun City avait convenu que personne ne peut sous n'importe quel prétexte prendre les armes pour chercher à conquérir le pouvoir. Et la constitution de la République, c'est l'expression populaire. Agir autrement, c'est saboter la volonté populaire. Voilà pourquoi la bonne chose, c'est savoir se parler comme fils et filles du pays pour une paix durable et une réconciliation véritable. Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs chrétiens et croyants, il est temps de reconnaître que tout combat de libération a ses moments de satisfaction. C'est à ce juste titre que nous saluons et reconnaissons le mérite des victoires diplomatiques qui ont mobilisé le monde entier à être du côté du Congo et de condamner l'agression rwandaise. Et avec votre volonté, est-ce que nous pouvons applaudir ces victoires diplomatiques de notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Pouvons-nous applaudir? Et ceci est un signe de témoignage de nous comme peuple que nous soutenons les actions de notre gouvernement. Nous ne pouvons pas manquer de remercier les pays membres du Conseil de sécurité. Et ainsi, nous disons que l'occasion est là de prier
que Sotil, USA, RDC puissent avoir les effets sur la vie de la population. Et nous pouvons dire que cette initiative, Sotil, cet accord qui reste en train d'être traité par le gouvernement de la République et les autres institutions, trouve notre approbation et notre prière. Et nous pouvons même dire par là que depuis l'annonce de Sotil, nous sentons qu'il y a eu un temps d'apaisement, un temps de cesser le feu qu'on peut dire momentané. Et nous pouvons adresser un message aux États-Unis par son président Donald Trump qui ont initié Sotil en disant: People of America, we are grateful to you and our government and our people, we are together accepting this deal and saying God bless America, God bless the Republic of Democratic of the Congo. We say God bless you. Frères et sœurs, les responsables chargés de l'application de la loi, ils seront de leurs prérogatives pour que la justice élève réellement la nation congolaise. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, les servantes de Dieu, les prêtres et les imams exerceront leur ministère en vérité et à la lumière de la parole, soit du Coran, soit de la Bible. Chers compatriotes, distingués invités, à vos titres et qualités, le culte patriotique de ce 31 mai 2025 est un grand appel lancé aux Congolaises et Congolais de marcher tête haute, d'user de leur influence partout où ils sont, et afin que le Congo reprenne son leadership dans le concert des nations. Et je peux la dire que quand nous prions pour notre pays, n'oublions pas, notre pays a sa candidature au Conseil de sécurité. Et donc nous devons prier afin que nous puissions, ensemble avec ce que font nos diplomates, réussir cette bataille. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Pe na sima na ye ndenge kaka ezalaka losambo ya mokomoko bapesaki maloba epai na évêque Mukuna, l'ancien boxeur, boyebi kaka ye losambo nezalaka ya turbo tango mataki boyoka prière. Usala ke mboka nyonso eza na peuple na yango. Le peuple nyonso aza na mboka na ye. Biso bato tozali awa tosenga yo te epesa biso mabele ya Congo. Me na bolingo na yo, na sekre na yo moko, omemi biso, otie biso na Congo démocratique. Soka mabelo opesi biso eza na nkita nyonso. O bato bazali koluka monde entier. Elokeli biso makambo. Yo moto osalaki toza na Congo démocratique bondele biso bitumba. Bamboka mosusu oyo eza na eloko te, biso nde tobimeli bango te. Yo nde moto osalaki bazala na yango te. Batika ya biso. Soki moto akoya pozo ya biso ayokana na biso. Olo ya kozwa na makasi toboyi. Yozali mokonzi ya mapinga. Kisa mapinga na yo. Ezala tous les 4 coins ya Congo démocratique. Bongo bandeko toko likete losambo pe ba message ya boye tozane lika kaka ete nzambe ya kosala toche confiance na biso epai na nzambe
pe topesi longonia epai na batata ya losambo oyo bakosala po ete République démocratique du Congo ezongela kimia na yango na ndenge oyo elongo badi. Merci na archevêque, l'évêque principal Ejibaya Mampia oyo asimbi masolo ya église du réveil du Congo pe na simana ye tobosani te moto na nzambe oyo akosala ata na kulisi na miso ya bato bakomona ete me na kulisi akosala musala ya kitoko oyo na bengaka le président Nestor Mingina toujours musala ekosala makitoko ezalaka nde boye toliki ete na mikolo ezali koya losambo mosusu ya kafu boye ekobeta makaka botikala malamu.